Linga kiyo mingi, Janina. Oui, tozana bino toujours elongo na ebisa rabino ke assez azaka moko ba makambo ko elagaye ko melagaye na ba capacité azalango na sagesse nkolo apesa ye et asungaka pe batu pe balobaka ke non ya solo assez bwani yali. Je crois que na mopanzi nanga ya loboko ya mwasi to ana ndeko moko ako se présenter ako expliquer bino situation nini pasi nini yo azomona. Mais avant tout na loba na passé ye micro na lingina loba na bandeko ya Katanga, na lingina loba na bandeko ya Goma, ya Kindu, ya Bukavu, ya Kisangani, ya Maniema, ya Mbandaka, ya Likasi, ya Bakongo, ya Congo Central Otolobaka, pardon, ya Bandundu. Toza eloko be moko. Toza bana tata ube moko. Ngana kolongwa awa na kebala mwasi ya Kisangani. Nazala katsa mboka nanga. Mais comment possible oyo ba bengi tribalisme elingi kota tosi ekotaki. Bogoyo kandeko na kati émission oyo akolobela bino. Ngana lobebelete. Nakotika ye azala libre na langue alinga ko exprimer. Peut-être lingale kozala difficile, français kozala difficile, swahili kozala difficile, mais au moins beaucoup comprendre. Nasuka, tu vois pas ça la conclusion. Mbote papa. Mbote. Oui, micro ezayanga. Oui, comme on a dit. Talaga kuna. Kombo nanga Mwendiki Sibanza Jacques. Kombo eza mwa mulayi mais to bengeka Monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Et loko ni ne pusi yo pemeni na biso to oye. Na émission na biso le peuple s'exprime parce que cette émission ya peuple aloba posa na yo zanini bosengi na yo zanini pasi na yo zanini pasi nanga eza tribalisme oyo kotelinga na parcelle nanga eza wapi donc parcelle nanga eza na Lubumbashi o bazo benga marché Mimbulu donc marché Mimbulu donc marché Mimbulu ezalaki ezalaka avenue nde ezalaka na hangar oyo Moïse atia nani gouverneur Moïse à l'époque Moïse atiaka yango ati hangar babengi yango marché Mimbulu parcelle oyo eza mopanzi parcelle wana nde bakomisi lelo marché Mimbulu eza parcelle privée eza ya mérite eza ya gouvernorat eza parcelle o na sombi na propre mbongo nanga na sombi yango epa ya bakolo lupango liquidateur kombe na ye Sambasa wana aza na jugement oyo désigné ye comme liquidateur na sombi lupango wana tango na sombi yango nake na cadastre eza répertorié na kombo na bango na sali opposition balobi mutu mususu azate na somba yango na sombi lupango sans problème bo et difforme na sombi yango tosilani tango nazolandela batu oyo bakoteli lupango wana ezaki maire de la ville donc mairie de la ville nde etiaki administrateur na kati na lukula bazosenga esika ya kotia ya kobomba biloko na bango lukula ezaki hangar ezaki na avenue ezaki muke pona ba paya na bango tango bazo senga place ya kotia biloko ba se proprier iloko wana babi ekomi intérêt public ya batu nyonso nalandeli yango nalobi iloko oyo parcelle oyo eza yanga naza na mikanda ya parcelle pona nini
boko occupé yango illégalement balakisi pe banani ba taxe o bazali ko futa par mois balakisi yango tango nazolandela gouverneur époque wana ezalaki Sanguza gouverneur nani maire de la ville azalaki Sanguza na 2013 nde nasomba lupango wana tango nazolandela Sanguza maire de la ville alobi zela toko bongisa zela toko somba tando toko sala neni tango namoni trop c'est trop na se plaindre na justice balandeli bango bamoni ke bazo ambrienga pamba bamimisi jugement na faveur nanga 2015 donc na sombango à partir ya 2013 basali ba zigzag ndenge tozo landela lupango jugement eye kobima na 2015 tango tozo landela ko sala exécution et pour ça 2019 namoni mweza te tango tozo sala nani exécution lukula eza institution eza maire de la ville nani akoteli na kati nani gouvernorat namoni ke nga individu na kokite na mati Kinshasa tango na mati Kinshasa na komi na cour de cassation na introduire dossier kuna procureur ya cour de cassation Floribert Kabange Numbi ba vérifier mikanda nyonso wana nazana ngo tango bamoni ke mutu azana na document na ye aza na droit ya kokota na lupango na ye me akonyata na lupango te akomeli procureur général ya parquet ya Lubumbashi alobi nono mutu oyo boti aye na ba droit na ye na maire de la ville wana bo poursuivre ye donc wana procureur ne mutu akomeli maire de la ville akomeli procureur général voilà po ba poursuivre maire de la ville OK ba poursuivre oui balandela ki époque wana ezalaki maire de la ville kombo na nani oui loba alors tango balandeli ye alobio nga na bolanda nani administrateur nga nazana problème te bolanda balandeli ye azoboya balandeli azo se présenter te mandat de comparution tango bamoni aboyi tindele mandat d'amener baye na ye tango bakangi ye maire de la ville bango nyonso na gouvernorat basali eflias babimisi ye nakanisi peut-être bazui compromis ya parcelle nanga na kota na madroit nanga tango namoni boye nazana ndako après 2 jours batindi babandi babetinga masasi na ndako do wana complicité do likopa ya batu ya ville province ya mairie OK donc nga nayebaki ndenge za bango pona nini bango bazalaki koloba yo oza mutu makasi ozo sala mutu makasi na leta bo leta nini batu naza na bango nazo sala exécution eza mairie na gouvernorat nde baza na terme moko balobi o naza katangete donc eza tribalisme donc eloko bazo bundisa yo po oza katangete bango bakolo katanga nde ba récupérer sika wana parcelle nanga baza nango illégalement po naza katangete tangu babetinga masasi donc vraiment nazaki ya kokufa na babeta ko masasi 2 balles awa na nini bakoti na ndaku epa nanga 1h du matin bakoti na ndaku babetinga masasi mibale na lokolo ya droite babetinga awa na tolo bapasoli litama bapasoli yango bango bakendaki kroyake akufi mais tango nalalaki na se nazo saigner
après bango kokende bamemi pe mbongo à peu près combien ba $15 000 na ba francs mususu ebele bamemi yango na ba récupérer nga na butu wana ba 2h du matin bamemi nga na hôpital clinique universitaire ya Lubumbashi na sali 2 semaines. Après 2 jours on s'est retrouvé bazo tianga makila bazo tia ba oxygène donc na espoir ezala quitté mais Nzambe Dieu grave vraiment na pema lelo eza Nzambe kaka yemoko tangu 2 semaines wana esili ba transférer nga na Kinshasa ti lelo basali opposition to landelango or tozaki na non appel bako landelango lisusu te mais babimisi tozo landelango basali mwa mukanda acte nani donc basali nani basali acte moko boye donc décharge moko boye basali yango ya ulukuta po moye ya kosamba ezala te bazala lukula basombaki mais bazokosa potango tosamba na bango jugement nanga bazaki na documenté mais tant ba document tout ezali ba document nyonso ya lupango naza nango lo okoka kolakisa biso ba document na ba preuve ezali nyonso ba preuve lupango naza nango mais nako nyata na lupango te yo konyata kuna te na konyata à partir ya 2013 tilelo nazo nyata na lupango te mais bazo utiliser yango na influence ya kolobake azaka tangete. Est-ce que na époque tango ozalaki wana ba mande ko futa ba droit na bango bande ko reconnaître que eza lupango na yo bazalaki ko reconnaître ezalaki ya ba ancien propriétaire de bazali ko futa tango na komi wana décharge basine wana ya décharge basine ozo lakisa ke non na futi mbongwe pa na yo ke naza locataire wenze bande ko futele pa na yo babilembo wana ba preuve wana ezala eza bapesa ki nyonso na avocat nanga eza na dossier na avocat nanga azwaki na ba reçu nyonso wana o bazali ko fotela eza na kati bazali ko fotela epa ya ancien propriétaire ya lupango oyo atekelinga kinga alors tangu tosombe yango bapesi biso biloko nyonso alors iloko nazo loba nazo adresser message oyo na mokonzi ya mboka Fachi Beto na ba autorité o balandi nyonso so bayoki message oyo vraiment naza innocent naza victime moto ya kosunganga azate soki mokonzi ya mboko mokili ya mboka asunginga te donc awa nazokufa pona nini pona naza katange te wana nde nazo adresse pona mokonzi ya mboka na ba autorité nyonso balandie bakoyoka ba message oyo basunganga numéro nanga naza nango na koloba bango nyonso na koloba makambo nyonso to la besoin oloba bango na Swahili parce que baimboka balanda yo message oyo na mwa mukuse par rapport na oyo ezokomela yo to bandeko na biso bazosala yo okoloba bango na Swahili. Mais neza expliquer na Swahili donc lilobano ya suka bosengi na suka maneno yangu ya mwisho ninaweza sema hivi Katanga pale ku marché Mimbulu parcelle ile ni parcelle yangu na niko na mikanda yote a partir ya 2013 bananinyanganya lupango ni mairie na gouvernorat bananinyanganya lupango yangu juu sina katange donc wanasema mtu mwenye ana katange awezi kamata ile parcelle malgré niliuza bata samba na mie donc banafikisha ile problème inakuwa sawa problème
politiser or mie siko politicien niko simple monsieur sina politicien mais banafikisha ile probleme sawa politicien. Maire de la ville alilituma kwa procureur kwa ministre wa intérieur Baba Ziv akroya ke tupatane bei batanilipa, me balikuwa na trike ya kunipiga masasi juu ba effacer trace. Alors niko nasema na bakubwa ya mugini Fachi Beton na ba autorite yote banisaidie, sina na baba sina mbele, lakini wakubwa wa autorite njo baba yetu benye baneza trashe probleme na bananirudisha mu madroit yangu. Nataka banirudisha mu madroit yangu juu niko na document ya parcelle, mais siwezi kanyanga mu parcelle. Donc juu ya nini? Juu maire de la ville nani mairie ko pale pamoja na gouvernorat njo biko nakula franga ya soko mu parcelle yangu. Banaifanya soko. Alors ile message ekwe partager fasi yote ba autorité basikie comme ça banirudishe mu droit yangu. Numero yangu ni 099 70 49 067. Ya Vodacom ni 081 888 76 15. Niko viva ku grâce ya Mungu, balitaka niua mu exécution poursuivre bale ba maire de la ville, poursuivre nani administrateur jina yake alikuwa mama Claudette, njo bale bali arrêté. Pourquoi? Uko mu parcelle ya batu banafanya influence juu abo ni waseme ni gouvernement provincial banafanya influence, banamutosha senye banamutosha, banafanya kriki tu ya politique, baniingilie kunyumba na niliua vile ni bonjo banataka kuniua juu bale uwaji bale main armée balikuwa nasema niko na kichwa nguvu koma niko nacheza na batu ya leta. Sasa probleme yenye niko nayo conflit ni ile ya parcelle yangu, niko nafanya execution. Nilikuwa mu execution na lettre ya Kabange Numbi Kinshasa Cour de cassation ya kuapuye ni banitie mu madroit yangu. Alors juu ile bananipiga masasi juu ni kufa. Alors Mungu alisaidia niko mzima na leo banajua ke nilishaka kufa, banajua ke trace hakuna, me niko na document ya parcelle, niko na nani na wakati tulisamba niko na jugement yenye nilisambaka nabo kwa faveur yangu na jugement ya liquidateur ule mwali niuzisha iko viva biote niko nabyo, mais abezi ni sentir mi nifike Katanga juu siko Katange. C'est pourquoi mimi na adresser le message benye banayo Swahili bafikishe message kwa bakubwa, bafikishe message ku Fachi Beton ndio president de la République mwenye tulivote, tunasema yeye iko mkonzi ya mboka. Alors yeye anisaidie nirudie mu madroit yangu. Probleme yangu ni parcelle yangu, ndio banataka kuniua. Mimi siwezi fika Katanga juu ya parcelle yangu basi niue. Alors je crois batu yote banasikia ile njo message yangu yenye niko nayo, kilio yenye niko nayo kuroho njo ile na souffrir depuis 2013 ti leo tuko 2023. Iko miaka ngapi? Mimi natosha kapitale yangu yote nitie mu parcelle, mais parcelle ile biko na exploiter mes rues ya Lubumbashi na gouvernorat njo biko na exploiter, biko na niambrier tu moma tierce opposition ya bongo habana tana document moyo, meme haba reconnaître kunani ko cadastre. Mi njo niko rekoni ku cadastre na document ya ule aliniuzia, mi njo niko nayo original. Alors mina omba kilio yangu
En tout cas, niko Congolais, pire et simple, hakuna kusema père et de mère, hakuna kusema niko étranger, niko Congolais pire. Alors, mina shukuru sana, problème yangu ikuwe résolu kwa bakubwa. Je crois que boza tellement ebele bolandi message na ye et là on a resenga ka boye que non tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas tant que oza mokonzi obotama mokonzi te. Obotama mwana mama moko bosongolo pakala mwana papa moko songolo pakala mais lelo zui bokonzi. Tika ko maltraité katange tika idée wana ozala ngo makanisi wana ozala kala yango. Oza monde à part te. Congo eza ya biso. Est-ce que boyebi pourquoi Lumumba kufa na Katanga na Lubumbashi? Est-ce que boyebi pourquoi baboma Kimbangu na Lubumbashi? Est-ce que boyebi pourquoi source ya fleuve Congo oto bengi fleuve Zaïre to Congo eza kuna? Botika ko kanisa babiloko wana mabebo zala ngo boto abandeko toza tata obe moko na kosenga na gouverneur na kosenga la bakonzi bota la situation ya monsieur ya tata oyo azalaki presque ya kokufa mais na yebite bozo boto la ye lupangu na ye pourquoi marché Mimbulu bisika bo ba yebi marché Mimbulu kolo na yango yeyo ezalaki na veni ba commission na ndaku na ye pardon. Bon, mais que peut causer la situation naie. Akoye la biso ba document. Na deuxième numéro, je crois que vous allez belé ya goloba. Bozala ki belé oye bolandi biso bisika boza toujours te pesi bino mbote. Hein? To lingana, to zala bomoko. Ya belé akolobeza te émission na biso esukia. To mona ni balasima. Bye bye. Linga kiyo mingi Janina Baba